kumbama Yesu na atana kombina suka ngai na komona loboko na yo kumbama Yesu na makambo elekela kanga omemaka ngolangu ya na yo kumbama Yesu na atana kombina suka ngai na komona bikamwa na yo kumbama Yesu na makambo elekela kanga omemaka ngolangu ya na yo kumbama atana komina suka kolona komona loboko na yo kumbama Yesu na atande kwa komina suka akomona loboko na yo kumbama Yesu na bobele yo mususute bobele yo mususute bobele yo kolo bobele yo mususute bobele yo mususute. Shalom balandinya sotu ya emission kombola bopeto zamba pambola bino zamba sala bino bolamu ebele bisika bozali kimia na mokonzi Yesu ezala partage na bino esengo na nzambe ezala partage na bino secours na nzambe ekitela bandeko nyonso oyo baza ko passer ba moment difficile oyo bazo passer ba moment moko ya douleur oyo bazo passer ba moment moko vraiment oyo ya kolela ya pasi ngala yebelo ko moko kezaka na nzambe muto a capable ya kopesa kimia esika kimia ezate nzambe kaka muto a capable ya kotonga pota oyo esili na kozoka nzambe ne muto aza capable ya ko restaurer eloko esiebebaki nzambe ne muto a capable ya ko redresser eloko ezalaki courbe nzambe ka muto a capable ya kosala makambo mota mokila okosala te o elekelaka mayela bato elekelaka nzambe na biso tozosalela te o elekelaka makasi ya bana na bato elekelaka nzambe na biso tozosala te lokanga na koyebisa yo ndeko molingami yo ozo passer ba moment difficile yo ozo passer ba moment de douleur yo ozo passer vraiment na kati na kolela eloko nga na koyebisa yo etake ndeko na oda le Seigneur ezaka ke simba kondima zala kaka na kondima talela kaka nzambe ata mipepe zo beta makasi na ndaku na yo ata bambonge zo beta makasi na libala na yo ata mikakata na ndenge na bana na yo ata ba situation difficile na musala na yo na makambu na yo oza ko entreprendre eloko nga na koyebisa yo ezaka ke simba Yesu eloko nga na koyebisa yo ezaka ke simba Yesu makasi simba Yesu makasi oyo ndaza lisungi oyo ezangaka te na tango na pasi ye ndaza secours ya solo wakoki ko secourir yo na kati na situation za nango na kati na difficulté za nango capable ko bimisa yo capable ko longola yo na situation wana capable ko zongiselo esengo ta mususu perdaki capable ko sekisa o lisusu peut-être elongino komaki akolela elongina yo komaki triste elongina yo komaki abati elongina yo komaki vraiment na mawa a cause ya ba situation difficile a cause ya makambo yo zo passer nango a cause ya makambo yo zo kuta nango mengala ebisio kake simba Yesu makasi talela kaka nzambe ata makambo ezo marcher te yo fixer kaka nzambe regard ata makambo eza ko beba tout autour na yo fixer kaka nzambe regard aza le restaurateur aza le réparateur de brèche aza nzamba ko kamata likasa o ese longaki na kati na nzete likasa o ese kweyaki na se likasa o ese bandaki ko kauka aza nzambe ya kopesa bomo ina likasa wana aza nzambe ya kozongisa ngo lisusu vert capable kozwa likasa wana pe kozongisa ngo na nzete pe ezongi epa ya nzambe na biso to salelaka. La Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, ce qui est impossible aux yeux des humains, et pas une ensemble, tout est possible.
Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui opère de miracles. Pe makambo ya salaka. Mota mokila na makoki ya kosala ngote. Asansambo salaka ba opération ezanga cicatrice. Ndeko nanga na ko rappeler eloko moko. Tala na kat na Biblia. Oyebili sese o lisolo oyo. Esalemela-ki Jésus, tango bayaki pona kokanga ye, tango bayaki pona kokanga ye, basoda o bayaki po bakanga Yesu Masiya, basoda o ba delega ki bango batinda ki bango, kebo kende kokanga Yesu Masiya, tango basoda wana bayaki, boyebi réaction ya Pierre ezalaki lolenge nini, boyebaki lolenge nini Pierre ayebaki na ko réagir, Pierre akamata ki o ezalaki epe na ye, ayebaki na kokata lito ya soda moko, lito ya soda elongwaki kwei na se, makile bandaki kotanga. Makile koma ki kokule toko lobango ke morage ko kai ko salima mais to moni miracle o Yesu asalaki pona ko laksa ke nzamba za lokola motote nzamba za lokola motote makamba sala ke lekela kamaela batu makamba sala ke lekela katondima ya batu akamata ki litoye ko ya kinase azwi litoye wana azongisi yango sur place et pas ina soda wana petanga azongisi yango ezongi intact lolenge zalaki ezongi normal lolenge zalaki makile zaki suko tangate elembwata ya cicatrice etikala kite do trace moko etikala kite ke muto ba uta ekolongola elitoi do litoi na ezonga ki normal tikanga na yebisa oke Yesu azamunganga ya baminganga tonto bakaki azale docteur des docteurs to lo bakango par plaisir te parce que loko ya salaki soki ezalaki ke ba memaki soda wane pa ina bato na mokili e pa ina ba médecin ya mokili ba médecin balingaki baluka kosala koyeba na kotonga bange ba passer na ba opération ndenge na ndenge pona koluka kozongisa litoi sur place mais to moni Yesu Masiya a utilisé ki matériel moko te azwaki kaka litoi azongisa yango sur place pe litoi ezongi sur place litoi evandi ndenge zalaki elembo kutata moko te tikali ke muto litoi wana ba uta ekolongola yango elembo ya kotonga nde to mona ka pa minganga parce que mutu soka uti ba uti ko sala opération ba uti tamsuko réparer loko moko ebebaki to mona bilembo tikalaka to mona ba signe tikalaka ya kotonga o batongaki mais Yesu Masiya tango sala ki kat na soda wana tanga kamata ki litoi wana azongisi yango donc ezalaki opération sa cicatrice yango tongo mona atolobaka ke to wana nzambe oyo azanzamba sala ka miracle o azanzamba sala makambo moto ko sala te o sala ka opération sa cicatrice. Ce sont les choses vraies. Ce sont les choses vraies. Et à makamba solo à makamba lokutati. Toi n'ensemble à ça la opération sa cicatrice. T'as la grandeur ya nzambe wana. T'as la grandeur ya nzambe wana. Et crois toujours à lui. Mets toujours ta confiance à lui. Mets toujours ta confiance à lui. Que problème ou ekoleka. Makambo e sale melanga. Makambo e komelanga. Et pona kobomanga te. Na kokufa te. Parce que mon rédempteur est vivant. Na kokufa te. Parce que nzambe langa zana bon moy. E kobomanga ite. Parce que nzamba zana bon moy. Bien aimé. Nzamba zana bon moy. Ceux qui ont simbi kaka Yesu. Soki kaka yo kangi kaka Yesu. Soki yo teli kaka Yesu motema. Yesu akotele manakata situation na yo. Yesu akotele manakata problème na yo. Ako pangusa yo pinzoli na misu. Wezali kotanga tango nyonso na misu na yo. Asa capable ako pesa kimia. Na likambo yozo mona tango nyonso zo pelaka ba moto. Likambo ezo pelaka ba moto. Likambo ezo zo akaba volume. Likambo ezo okene toujours de ezo toujours ko s'enflammer. Sache-le que nzamba capable ya kopesa kimia na situation wana. Nzamba capable kwa kobomelo ba moto nyonso o banguna no baza kopelisela yo. Nzamba za capable koboma moto ezopela na kati ndaku na yo. Moto wana ezopela na kati na ndaku na yo. Peut-être tango ozota la moto, tu vois que la mort. Peut-être tango ozota la moto, tu vois que c'est fini. Peut-être tango ozota la moto, ozoloba engaye mengana koyebisa yo. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Balole longi na epai na Yesu Masiya. Tika kolekisa tango na ona kotala ka moto wana. Tika kolekisa tango na ona kotala ka moto wana lolenge zali kopela. Tika yango epela. Yebisa ka moto. Moto pela na yo. Mata na dimaso ko mata. Soko ko tonda tata na batoli tonda. Mais c'est que moi je connais. Je un Dieu.
qui est capable de te limiter, qui est capable de t'éteindre. Je un Dieu, wa capable à koboma makasi na yo moto, wa capable à koboma makasi na yo, lobe la moto lo lenga na kobangate, zwa misu na tale l'ensemble, longola misu na ba problème de konanga, longola misu na ba situation difficile, au contraire lobe la ka ba situation difficile wana, que avec mon Dieu, beaucoup s'arrêter. Lobela kayango, osana nsamba bomo. Mets ta confiance à Dieu. T'allez l'ensemble. Parce que mon toit t'es la ensemble yo qui s'amara sonité. Mon toit t'es la ensemble yo qui s'amara sonité. Ou a confiance na une ensemble zalaka jamais dessus. Ou ya se confier que pas une ensemble a échoué kate. T'allez l'ensemble parce qu'il y a capable de tout. T'allez l'ensemble parce qu'il y a capable de tout. Et lo que leke la ensemble zate. Et lo que leke la ensemble na biso zate. Et lo que leke la papa na biso zate. Ce qui kambe leke la rabato na mokil. Ce qui leke la rabat chef en mokil. Ce que leke la président, ce que leke la ancien, ce que leke la batamoki. Mais sache-le que loko morote leke la ensemble na biso na makasi. Et loko morote leke la ensemble na biso na nguya. Nali kambonyo so ki ensemble na biso a telemi, solution epesa maka. Na problème yo so ta problème ngo ezala ki grand. Ata problème ngo ezala ki vraiment donc moulai ngo ndenge nini. Ate zwa ki mikolo, ate zwa ki bane. Dieu est capable. Dieu est capable de donner la solution. Dieu est capable de résoudre toutes les choses. Mets ta confiance à Dieu. Tika kota la biloko zo mona na mokili. Tika kota la ba souffrance zo mona na mokili. Tika kota la makambo esa ko ningisa tango nyonso. Ezali kaka stratégie à Satan. Wazali ko sala po yo tourner regard na ba problème ana. Po la kisa yo ke tale chèque na yo. Tala nengo ko sukela. Mais yo lobaka na problème ana ke lokola na sa na nzambe okokai kolonga nga problème so nazala kinga moko si j'étais seul yo problème olinga ko gagner soki nazala kinga moko problème olinga ko gagner mais lokola naza na nzambe oyo balonga kaete oyo ya longa ka ba problème nyonso avec Dieu nous ferons des espoirs. La Bible me dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs et nous écraserons nos ennemis. Ben ennemi na biso ba ozana sama kolo na biso ba luka pasi na biso bakozana sena makolo na biso toko nyata bango toko tambola likolo na bango parce que tozana kate tumba moko tozobunda ngo biso mokoti tobunda ngo na nzambe eloko tobunda ngo na nzambe. Est-ce que ça na moto sa bunda na nzamba alonga nzambe? Est-ce que ça na moto sa la guerre na nzamba alonga nzambe? Est-ce que ça na moto moko kenda pena menace nzambe pe intimidant nzambe asate? Lokola bato nyonso liboso na nzambe bakitaka. Azala nani, azala chef coutumier, azala nganga ya banganga, magicien ba magicien ndoki ya haut niveau. Motema mabe ya koleka soki ya ndenge ni liboso na nzambe bango nyonso bakitaka. Bakitaka do soka renye sekeza na mama mo nzamba atikeli. Metango nzamba lo baka maintenant stop. Bango nyonso bakitaka. Yango moni nzamba lobi na biso ke avec Dieu nous ferons des espoirs. Nous écraserons nos ennemis. Nanzambe ba ennemi na biso ba kozala écraser. Balinga te. Na suka victoire eza ya biso. Lelo ba tondwa. Lelo ba laksa ke bango ba gangster. Bango ba zabo.